ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Et c'est un tondinga motema pona ebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika no sezwami bino. Petika ete kimia ya Nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya lelo vraiment tozali kolobela basali ya Nzambe. Pourquoi tozali kolobela basali ya Nzambe pamba te to bandi komona ete ba ecclesia ebele ebali kokota na politiko ya mboka. OK ba ecclesia la lolenge to ebeli yango ezali bongo au milieu des villages ndenge bino bato ya mayele bolo bakape bato ya lopoto pamba te soki ata kolikambo ezali na mboka koleka makasi bakimaka na ecclesia tango bato bazali kokima na ecclesia ezali ete bato wana baende kolela po ete Nzambe ayokela bango kasi soko bino bakambi ya ecclesia bobandi komo kota na politiko wa ekolo po ete bozali na bandimi baike ba o bazali koyokela bino ezali penza pasi na yango bandeko balandi bisika nyoso bozali penza ba o pe bozali ko s'abonner esengo penza ezali ko sala biso pe to tombeli bino kimia Nzambe eingela o mabota mabino tozali koloba pona nini mokolo ya lomingo loleki ezalaki mwa pasi po ete boyebi ete la salaki la matanga pe makamo maike bala bazoki be examen d'état kasi moye penza ya kokita pe nesika yango ezalaki te kasi nazali koloba boye bayi nyoso bazaki letandola bango eke bamonaki ezalaki bongo scène oyo bino bolobaka soki scène sainte bato ya wanga bayebi ezalaki ya ecclesia songolo ya liloba kasi bazalaki bayike la stade de martyr bato bamotondaki pona losambo tokoyi kopona te bato la gauche to bato la droite po ete bango nyoso bazali bato ya Nzambe ne bobengi wa bango Nzambe ne bolobelo ya bango bazali ya solo na koikende koyoka pe malako Nzambe koyiko mobongola bango kasi tokomi komomona nde ekomi maima sano maboke ndenge to mobengaka maboke pona nini tomonaki bato ya gouvernement batelemaki wana mona mboka premier ministre azalaki na molonga liwaye pe tomonaki mokonzi wa biso André Kimbuta gouverneur ya ville province ya Kinshasa azalaki pe bato baike kasi ya kamwa ezali ete politiko ekoti na ecclesia ba pasteur botanga Malachi 2 ezali eloko moko oyo basali ya Nzambe bozali komo bunga ete na ekolo Congo bozali pe na bosenga makasi bozali na bosenga pona nini po ete bino bozali kotangisa bato malako mabibili ya mabuku ya bomo ya Nzambe tata tango bozali komotangisa bango yango esengeli te bokotisa bato wana na libanda ya makambo ya Nzambe tata bino bozali kotoya bango bosolo bozali kote ya bango pole kasi boni be ecclesia ya bino ekomi politize boni bato ya mayele mabe bakoteli bino na ecclesia po tokomi kokoma na maponami bayike batelemi bakomi komo sombo bino bosali babiloko la bino ezali lisusu biloko bya Nzambe te ekomi biloko oyo bafilme bino boteki image bolakisi ete kela bino la ecclesia bino bozali la bato bayike tata mokonzi ekolo aya sima wa bino po ete na nzela ya bino akozwa maponami to pe na nzela ya bino bato songolo bakoleka la maponami bayei bino bozali komili ya misolo ezali na yango mabete ya koteka ekolo ezali na yango mabete ya kokomisa bandimi na lokola bato oyo bazali la kati ya polosi na yo bato oyo yondo ozali komanipule bango na mwa liloba oyo yekoli kasi ozali kobosa na ete ekolo Congo ezali ekolo ya Nzambe tata ekolo Congo ezali bongo ekolo oyo Nzambe tata pe acheli yango miso pamba te basali pe ya solo bazali merci na yo apôtre Patrick Ngudia pour la mbela wa yo penzo ebisaki ngai mama osea de la presse molobelo ekolo Congo tala penza na ino makambo oyo mazali komi sala manetando eke pe grâce na onde la fongola ki etando eke pe la talaki bande ko bomona ki bilo moko lolenge ni mwana mboka gouverneur de la ville André Kimbuta atata bani monoko papa longolia la opo ete biso stolinga kayo kasi ezali na makambo so esengeli boboyaka esengeli penza bolingaka yango te tata mokonzi ekolo esengeli boboyaka yango pamba te bozala kala ba conseiller papa zola zali wala zali conseiller na yo esengeli pe boyebisaka tata mokonzi ekolo ke makambo susu esengeli na yo te obimaka libanda pamba te yo ndo zali mokambi ya ville province ya Kinshasa tango zali komosala makambo moko ezali koleka te bato bakomi komoloba ke ozali moto na milangba bato bakomi koloba ozali moto na makaya makasi bato babandi koloba makambo bayike babandi ko interpréter ndenge bino moko boloba kala minoko na lopoto maloba na yo kasi na licholi ezali bongo pasi bande ko balandi
tozali koyoka pe soni boni bakonzi wa biso bazali komotuka bango lolenge oyo boni bakonzi ya biso bazangi penza ata kolimemia bato moyeba memia bango liso ezali te po ete makambo mabe baluti tozali kokena mapona mikasi bandeko la ngai bokondimela ngai pamba te lolengo tozali kokende ba ecclesia ebebisi makambo maike ba ecclesia basombi bango pe bandeko la ngai ba oyo bakendaka pona komosambela o babengi bango bandimi lokola balobi mondimi esengeli kaka andima bango baboya nde kozala bandimi ya Yesu Kristo po ete bandima eloba ya Nzambe bango bakomande bandimi ya bapaster babango okomona bato nyonso bayike wala bazali kolanda bango lobi bakocha mongoloto baponi Bruno Chibala ezali mabete po ezali ndenge bilo moko bolobaka mutu nyonso azali libre kasi tango bomoni penza na kotala kama makambo ma République démocratique du Congo bomiteli penza malamu ete na mona mboka Bruno Chibala lolenga bandaki lolenga komi lelo atrahir ekolote asali kama malamu ye wana kimi na liloba telemi na ecclesia bato baliloba bako soutenir po ya kobimisa misolo maike bakopesa kasi papa yo motei prophète ya ekolo Congo bato bayike bayake pai na yo kasi yo moko pendo mizongisi momiteli penda ke buku ya Nzambe ya bomoi oyo ezali kati na yo nde yango zali komisa ela solo ba ecclesia ya bongo ezali bayike ba ecclesia ya bongo ezali ebele oyo bakonzi ya mboka bakei komo bata masima ya bapastere baliaka misolo bango bapesa bango bavoix po ete bayebi bapasteur bakomande banzambe la République démocratique du Congo bapasteur bakomande komondela bato po pasteur akokabola te libala ya bato bapasteur bakomande koleka lisusu Yesu ata ko Yesu alobaki ke ngai na pesi mpifu epai ya basali na ngai po ete epai na ngai nde bokozwa lobiko kasi epai na bango nde makambo mabino makozala malamo kasi basali ya Nzambe bomiteli pena na bokebi yoso ese lolenge pe bozali ko kambeko lo Congo na lolenge bozali ko tambwisa po ete batu wana bozali ko kamba bazali ba Congolais batu wana bachaka ba offrande bachaka ba dima bango batu wana bazali ko kufa nzala batu wana bazali ko tonda la stade Meke koyoka ba professionnel so ya lokuta po lekolo Congo po na ba vie na bango oyo ezali ko sala mate mboka oyo ezali na nzala ata ko bo prophétiser lelo mama yo ko bala mama lobi yo ko kele poto mama lobi yo ko sala boy mais kasi yembo kana ezali malamu te mobali o akobala ye akouta wapi azwi misolo wapi bayi mboka Congo nazali koloba te bobo ya kosambela po ete ngai pe nazali moko mo Kristo kasi bozana na molimo ya Daniel boye bako discerner nazali molobele ekolo Congo nazali ko interpeller conscience la bino na finga église moko songolo te kasi nazali ka koloba makambo oyo masalami na mokolo ya lomingo loleki pe bato batondi bwe na yebike bato wana bino nyonso la bozali wana boko voter Bruno Chibala boko voter lobi gouverneur de la ville boko voter lobi tata mokonzi ekolo ezala ngo mabete kasi banani nde ba mizali siko ba prophète ya malheur banani nde babomi ekolo wa bango banani nde bandimi babika la nzala oto zali ko bika koleka te mikolo mizali koya ezali bilo moko ba Congolais bolimbisa ngai bayimboka bapaya bazali ko benga bilo bozali balash po ete balobi nini na mboka la bilo moko bozali ko yeba ko revendiquer droit na bilo te balobi le pays est en crise le peuple doit te prendre en charge peuple on ezali yo na ngai oto zali ko leka boye toko se prendre en charge ndeni na koboya bambela ya bango tanga kama komi mwanzambe zalaka mondimi ya ebelo bazalaki kotanga makomi soki batei atangi bisika yoki malamu ta tuni motuna lobi mosali ya nzambe boyete ya le imbongo na ye po yende mutu bayebi ya maniganse bino na ecclesia waye bobeti maboko bokei bondimi kasi mboka Congo est développé ba prophétiser pe ke to lingi to sala mboka lobi la tongo to so bokonzi malamu prophétie wana ezali te bo prophétiser ke mboka eko changer bo prophétiser ke to lingi lisusu nzala te bilei ba madako kuita lokola na mane poto ndi babelo ke bozali basakoli ya solo ya lokuta te mboka wa bino ezali malamu te bino bozali komo tombolana komo pesa ba prophétie esengo bokomi komo sala biso maye masano masengi théâtre totala kabilo nde bozali komisala na ba prophétie wa ngai ngala lingi bo na lingi boye bande ko bakambi ekolo Congo na bela kabilo mikono so ko interpeller conscience la bino ba peuple bazali konyo kwa lelo bazali pe bana ya Nzambe pa
pasi na bango ekotika bino bongote châtiment ekozala makasi yango na pesi bino mokanda ya malachude basali ya nzambe nyoso partout vous êtes na ba pays étranger bisika nyoso oyo yebozali moko ya basali ya lolengo oyo bazali ko manipuler population congolaise po ete bango bazui les devant ya kozalaka liboso na bango pona côté ya bango liloba pe bango balobi iyo lokola bazali bandimi ya bolole bandimi ya zoba bafuta bango engbele oyo ezangi eloko ya kolela kasi ezali likambo te bakonyoka malelo po moto nyonso esengeli azala motangisi te moto nyonso esengeli azala kaka moto la mozwi te kasi mikolo mikoya ata ko boboyi maponami ata ko boza ko ongotono kasi mikolo mizali koya tata mokonzi ekola kosala nani amoyebaki ke David akobima po etakwesa Goliath ezala Saulo ezala mapinga maye bazalaki na kati ya kobanga bazalaki na kati ya kolenga ya komona moto azali na metango ya metele mibale 2 mètres oyo esalama te na moto molai ya monene na ye moye tolo bezali te kasi ezalaki na mwana moke na kombo ya Dawidi mobokoli ya bampate ayaki akweisaki ye na kombo ya Yesu Kristo nazali ko interpeller conscience ya basali ya nzambe nyoso ya République démocratique du Congo ba pasteur, ba prophète, ba docteur, ba évangéliste, ba révérend, ba nani, ba okiliko, ba kombo to bazali ko benga bino. Botika konyoko la population congolaise. Ah Mobutu fallait ko kufate po tozoka décision ko kanga ecclesia. Ngai nazali sima ya maloba na yo. Po na yeko mona lolenge nini molimo moyo mope malakimia. Lolenge nini ecclesia ebebi simboka. Lolenge nini ecclesia etambwisi bato la mituna se makolo likolo. Na lokoso ya mbongo, na moibi ya bango, na kokosa bakonzi ekolo babata misima na bango, bapese bango misolo bango balei. Kasi boko rendre sort na moto atinda kibino. Po ete bozali ba lumière ya mboka kasi bino bozali ba lumière te bato ayi katoliko tozali ko zela bino na sima mwana mboka Monseigneur Mosengo kasi mikolo mizali koleka ba député bazali kolela kasi leo na lobaki na koloba penza ya bango te na lobaki leo na lobela nano bato ya nzambe oyo babengami entre guillemets bino moko batamayele bolobaka soi-disant ndela zali ko interpeller conscience la bango kasi bato bazali kolela siège ezali bobele motoba la République démocratique du Congo ba député bazali kolela ba o apesaki mission na bango na 2015 bazuna noté na ebité soki ezape mort subite bo pesi bango bayike ya bato motulu ko ebele ba ya kopesa mbongo kasi na ba commune bo kaboli bobele babale bo réduire nombre mais tango bazali koya pour la kopesa misolo wa bango bozali ka kozwa mais pone komi na ba commune bo pesi bango bo réduire na bango nombre provincial moko la commune Makala national moko la commune Makala nanga ba lolenge moko botala ba commune ngo ndenge zali minene kati ba participer la commune Makala ya député provincial to ya député national bazali motango boni siko botini mboka oyo ekoma ya kisi na kisi ko bomana po ete soki nga na postilaki nazala commune Ngaba Kabuya postilaki l'homme puissant la commune Ngaba Fali Matoko Mobala Pembe apostilaki Jibi Boyembe apostilaki siko boyebisa ngai Kabuya l'homme puissant biso na sala to yeko bomala te po ete nani ya kobimisa mongoloto na ye osi otela commune Ngaba balobi be bato babale mena misolo to yebele ezali na mwana mboka musolo baki tika ba moni na bino ba député bongo potango babane ko interpeller conscience na bino bomona ki lokola masano balobi botele mamboka ezali na molili bino nde bozali balobeli ya bato bazali ko pesa bino kiti ya bokonzi bino bovanda ki bolobi to lia misolo ya biso ba vacances na mikili ya poto kasi siko yindeli bino bokomi kolela mais lokola kala za molobeli ya Congo je dénonce les insanités et je dis tout ce que les gens disent tout bas soki moi litoyo manga yo ki moi lokwa mokosa ya moi salité na koluka moi papier topé tige biso ya limeti biso bato ya mboka topé na kote pa la bino na lopote ali français na zui tige coton na pangusi litoyi po ete na yoka malamu kone nanga tata bokonzi ekolo président wa biso papa Joseph Kabila Rais Kabange tolinga kaona motema mobimba pamba te osali mosala wayo kasi atako yo moko na bila wayo soko tangi penza boetiti bilo moko bato boyaloba expective bato ya mayele bo bandala lukotalo tali depuis oyaki mibu boni osali kasi ya malamu oyo bengana ki Mobutu oyo yo wapi yango oyibi kaka Mobutu ndenge bato ya mayele balobaka to déshabiller Saint Paul poto habiller Saint Pierre papa na ngai boyo kama wa ekolo Congo soki penza mokolo bato bazali kozela ole 20 olobi maloba ya kitoko papa biso soto kobetela o maboko
biso so tokoloba ya solo ozali penza congolais pe olingi ekolo wayo ezala malamu kasi bandeko bangai na kosenga pa na régie pamba te na yebi fali matoko azali penza professionnel mobalo alekita balelengi akozola biso ba image wana po ete bato moko bamotindela ki biso botala ndenge ba munya Rwanda bazali koseka hymne national na biso ezali pasi bana Congo ezali pasi bazali koloba hymne national restaurant refrain baseki yango kasi hymne ya baninga eloko ya lokumu oyo soki baninga bazali kobeta hymne na bango biso totelemaka kasi ya biso bacholi yango bokotanga na bilili atako bokoseka bokomomota monoko kasi ezala mwa mawa pe pasi boni ekolo wa yo Congo ekomi bafoué na mikili ya bapaya yo moko mona mboka Congo ozali penza na personnalité te bisika nyonso ozali kokende bako préféré nyoka nesika ya congolais na bato ya Brazzaville soko kei na Angola bako préféré ba bomayo ba pesa ba nigérien o ba osala plaja o ba osala makamabe ba Brazzaville Valère modelo bako bengala o reflement ya poto ya baninga wane kozaka malamu e bongo yo congolais musano ka kosekaka musala penza yo congolais na temps o poto réfléchir ensemble to lukelo koni to kosala poto bengala minguna poto bengala bato bayeko boma ekolo yo lobi te ngai na sambelaka polo kwa na koloba boy bato musu basi babominga olobi te ngai na sambelaka lokwa ngai na sambelaka baninde ni osaya de la presse lo ba makabo la pasteur nanga ya yo zande fan ya pasteur okokende lifelo okele lifelo tanga malashide wana okele lifelo pamba te soki yo ozali komo kota na singa ya bato mabe Yesu atuni motuna alobi aveugle azali ko conduire aveugle bango mibale bakokwe alobi na libulu te lelo Kongo za kufa poani po bakamya mboka na biso baza ba aveugle biso beto misali ba aveugle yango tozo kufa na nzalati bolingi pe ko yala betando ekete ba député so ka tokute na nzela au de la presse boye bisanga ka makamna litoi na lobi boya koleka l'émission oh pas maintenant pas aujourd'hui on attend bozali ko zela nini aussi nota bozali ko se plaindre bo benga kanga lisute poto so la kala bilo ko to ko baninga ngana ali moninga la bilote na ali ne mopanzi sango soki bolingi boye boleki letando eke bato bayoki bolobi ba vérité o ezali ko swa bino bino bozaka kosola na sali peka na etando eke bolingi koleka te siko bozali ko banga ni soki bozali ko banga botika mosala sala maka bongo na yango bandeko balanzi to bani penza ko kele moke na suka ezali pasi bayi église ba pasteur bozali bayike bozali ebele kasi conscience wa bino na mokeli na bino na lobi botanga malashide partout bozali tango telemi lekolo Congo banzimi wana bazali ayote bayende babengi bango ba disciple bazali discipliné pona liloba ya Nzambe pona liloba ya yote pona maile mabena yote pona kolia mbongo ba parti politique ete po ete ba ecclesia nyoso ya minene ba politicien ba kangi yango mibale misato bayoka na groupe ya bango mibale misato bayoka na groupe ya bango mais nazali pe ko yeba te mona mboka Félix Tshisekedi finalement ba IDPS ezali boni ba IDPS bozali nango boni ministre na biso o ateli makambo ya ba parti politique mais to yebi ke parti moko ko sala kombo mibale te mais IDPS ezali mibale moko ya bono tshibala moko ya ba Félix siko les vrais IDPS ezali ya banani po to yebi ete Félix Tshisekedi azali mokitani ya Tshisekedi makambana nyoso bokolanda yango na ABC na pesi bilo penza mbote bandeko balandi pe ba oyo bozali penza ko s'abonner tongo midi pourquoi bosi bomona ki mongoloto pe penza na moni ndenge ni bozali ko s'abonner bolanda be émission ezali koleka na ABC boko zala décité bolanda la santage bolanda mama de la foi bolanda ngayo océan de la presse pe to kotiseli bino ba prière ba émission nyonso o ezali na ABC ezali pona révolte ya mwana mboka Congo pe po etombola yo na koyeba malako Nzambe obuka na lokuta te pe etombola yo na conscience na yo patriotique éveil wana ekota la mutu na yo tango so kufi ozelaka kopola il faut se révolter congolais aliaka te bande ko ezali pasi kasi la kosisa malobolo sur la mokolo moko te kabuya l'homme puissant bolimbi si moi mokeso kina lexingonga kasi tala tayo moko epoza congolais totala kama mazali ko misala mato bomba ngona sali peka to sepela siko to kokime pa banani po ete clés ande lobiko bande ko balanzi na suki sipenza awa po ete kabuya lobitango ekoki merci na bino penza bato bosomba fidélité pour la kolanda émission to lobela mboka Congo pe kabuya na koki penda komo sisa bongo te sans pour autant la pesa penda balandi minene ya émission to lobela mboka Congo mwambote merci na mona mboka Jean-Jacques Soki mobali wa mbinga o nanda kone ba pièce no setonda amo pamba te penzo zalaki na ngai otika ki ngai te la matanga
oyo salaki motema nange yebi kasi merci ni nakoy koloba mobali o nanda kone ba pièce lo setonda amour tika nzambe abakisela yo poete moninga malamu bayebaka ye na tango ya pasi ya pas tant Philippe yebisa Jean-Jacques Sokiko ke nanda konaye ba pièce nyoso etonda amour merci na maman Chantal Yao la patronne première dame de la ABC One moi si kitoko merci na la patrona na pesi ba mapasa na ngai mbote Rebecca na Bianca merci na l'enfant propre Rita Mawete de London mbote na yo na pesi penza merci na libote la ngai mobimba o tokabola ki mawa tokunda ki bibembe wa biso merci na bilonyo so bobenga ki biso la femme est puissante na lobi bongo maman Mboyo mbote na yo Angelo c'est Sandra Nila ba pour remettre angolano Olga Lompinga merci pour être la reine Olga Lompinga merci na mokitani o Florence Matondo Mido pambate lobby papa Asumani akomaki pe téléphone wanga la zwaki yango merci lokola bolinganga na komi nango baluba la biso baloba babidi l'abondance ne nuit jamais papa osé apesa nga déjà moko yo potindi donc il a déjà ya kopumbwa Jupiter Bokonji général rebelle aux appels des États-Unis merci le seul qui nous reste musicien abiso oyo penza abeta ka musique ya recherche ofa kombolo ola kalankema Ofa Kombolo, gloire Lompinga, El Jembote Mingi. Ce qui vous s'appelle l'émission Oyo. Bon, pesa bongo merci na Kabuya l'homme puissant zaki la sema ya caméra. Na montage ya Fali Matoko mobali ya Pembe, mobali ya Mokuso Alekin Tabalelengi, na coordination ya Jimmy Boyembe. Merci na pareil à l'émission Nanga Sango Mokonzi, Pepap Jay directeur ya recherche stratégique. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sachez-le, on est mieux qu'en face. Bye.